Peuple info lingala mbote na bino nyonso tubozi occasion ya kolanda basango na biso na esengo nyonso tofungola ya mokolo ya vendredi 28 février 2025 pour la rotasi bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mokolo ya jeudi 27 février na cité ya Union africaine Jean-Pierre Lacroix oyo azali bongo secrétaire général adjoint ya ONU en charge ya maintien de la paix elongo balobela ki situation sécuritaire pe humanitaire na est ya République démocratique du Congo héritier mapindemi azalaki kuna na compte ya info lingala. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mardi na cité ya Union africaine procureur ya Cour pénale internationale Karim Khan oyo azwami na visite na ville ya Kinshasa. Crise sécuritaire pe humanitaire na est ya République démocratique du Congo ezalaki na centre ya masolo na bango. Na occasion na procureur ya ce pays a lancé appel epai ya ba témoins nyonso ya ba atrocité to makambo ya mabe oyo ezali kosalema na ba zone oyo ezali sous occupation ya armée rwandaise pe ba terroriste ya M23 ba nyonso bazala ba preuve ya ba crime pe ba génocide oyo ezali kosalema esengeli bayeba na kotalisa ba crime de guerre ba crime contre l'humanité bango nyonso babengami kotinda na site ya Cour pénale internationale ndenge procureur atalisi pona kan alobi population ya République démocratique du Congo baza na droit ya protection pe na justice a rassuré que atalisi que ce pays oyo a signé un protocole d'accord na 2023 elongo na RDC azali kolanda na bokebi nyonso situation oyo ezwami na este na tina wana conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice oyo esengelaki esalema na avril na ville ya Kinshasa. Conférence oyo ekozala chargé ya koexaminer ba cause ya instabilité oyo tozali ko vivre depuis ba mvula ebele na partie orientale ya RDC ndenge chargé ya suivi ya coopération RDC CPI professeur Taylor Lubanga atalisaki ba participant na milulu oyo bango nyonso bakoloba loba pona kotalisa koluka instauration ya cour pénale spéciale na République démocratique du Congo. Na Assemblée nationale bosimba ke commission défense et sécurité ba auditionna ki 5 membres ya gouvernement et zala ki bongo pona kozwa ba éclaircissement par rapport à la situation ya est République démocratique du Congo encore une fois de plus héritier mapindemi. Et Zalaki Bongo, vice-premier ministre, ministre ya intérieur, ya sécurité, Jacquemain Chabani Louko, vice-premier ministre, ministre ya défense, Guy Kabondo, moi d'Anvita, ministre d'État, Oyo Azali Kotala, ba affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, Wanye, ministre ya finance, Doudou Fwamba, Rissel, Lukunde, Lubotai, vice-ministre ya budget, Élysée Bokumwana Maposo. Commission défense et sécurité a invité que 5 membres du gouvernement Oyo pour na auditionner bango commission alingaki azala éclairer na ndenge ya malunga na situation actuelle ya est ya République démocratique du Congo ndenge président ya commission ya défense atalisaki honorable Ribens Mikindo Muima abakisaki alingi a souligner awake ezali bongo tribunal te Oyo commission azali organiser kasi ezali kaka éclaircissement pour la situation sécuritaire oyo bazali ko exercer ba prérogative na bango yebani na règlement intérieur ya Assemblée nationale. Entre autres, il y a conditionné ba membre ya gouvernement na secteur ya ba attribution na bango pour na urgence ya lelo ezali bongo commettre fin na guerre ya agression oyo Rwanda a imposé na République démocratique du Congo na nzela ba supplétif na ye ya AFC M23 ndenge a précisaki ba audition oyo ezali ko viser ko yeba na kombo ya peuple ba réalité ya situation sécuritaire pe humanitaire ya ba population civile ba FARDC pe ba compatriotes wazalendo na ba zone oyo ezali touché na guerre ya agression rwandaise na est ya mboka.
après qu'on interroger un rôle naïe tour des rôles honorable député il y a commission défense et sécurité il y a assemblée nationale membre il y a gouvernement solliciter qui na abondance il y a question où il va tourner qui bango pe na sensibilité boye senga qui 48 heures pour na répondre étant donné que bureau il y a assemblée nationale azali kozela rapport il y a audition oyo et ça l'a déposé avant ouverture il y a session ordinaire il y a mois de mars urgence ezali kosenga kosilisa guerre oyo commission défense et sécurité ya assemblée nationale azali koactiver contrôle moko permanent ya action gouvernementale boye azali s'appuyer na front ya diplomatie parlementaire pour na kozongisa kimia na este ya mboka esengeli boye bake audition oyo ebandaki lundi 24 février pe ekose clôturer samedi 1er mars 2025 na ba réponse ya ba membre ya gouvernement. Tobeta tour na primature pour la retraite Nenge première ministre Judith Suminwa à Solola qui jeudi 27 février na secrétaire général adjoint ya Nations Unies Jean-Pierre Lacroix et Longo Balobela qui mingi penza mise en œuvre ya résolution 2773 ya conseil ya sécurité oyo ezala kibongo adopté le 21 janvier 2025 Nathalie Kaila héritier Mapinemba pesibino ba détail. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a betaki masolo na Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint ya Nations Unies pour na oyo etali mise en œuvre ya résolution 2773 ya conseil ya sécurité oyo ezalaki adopté depuis le 21 janvier 2025. Résolution oyo ezali ko condamner fermement offensive oyo ba M23 bazali ko mener na République démocratique du Congo pe ba avancer ya groupe rebelle oyo na ba province ya Nord pe Sud Kivu et pa wapi bazali soutenir na armée rwandaise na souci wana ya kotalisa ndenge nini koluka solution pekimia chef ya gouvernement ya République démocratique du Congo azali kotia nyonso en œuvre topé application ya résolution oyo résolution 2773 2025 ya conseil ya sécurité yango ezali kolobake ba M23 esingeli ba se retirer na ville ya Goma pe Bukavu pe na bazone nyonso oyo bango bazali ko contrôler boye baye bana kolongwa libela na administration illégale oyo bango bazali kosala na ba territoire ya République démocratique du Congo. Boye premier ministre alobi basala ki point ya situation pe ba effort nyonso oyo ezali nécessaire pour na kozwa progrès moko na lombango progrès oyo ekozala fondé na résolution 2773 ya conseil ya sécurité oyo ezalaki adopté le 21 janvier yango ezala ba message moko ya malonga pona oyo etali intégrité territoriale ya RDC offensive ya M23 pe nécessité ya kotika bitumba application ya engagement oyo ezwamaki na cadre ya processus ya Luanda pe ya Nairobi résolution oyo ezali ko aborder lisusu ba point moko ya malonga pona oyo etali MONUSCO na ngambo na EP Jean-Pierre Lacroix atalisaki yango na suka ya bokutani na ye elongo na premier ministre secrétaire général adjoint ya Nations Unies a insisté mingi na nécessité ya kotia en œuvre résolution oyo pona kozongisa kimia na est ya RDC message ya malonga pona ba mesure oyo ezwamaki ezali bongo ko opérationnaliser résolution oyo ya malonga résolution ya conseil ya sécurité ezali kotalisa possibilité ya ko utiliser MONUSCO pona ko assurer suivi ya cesser le feu Jean-Pierre Lacroix a insisté mingi na application ya résolution oyo ba sanction oyo ba état membre na cadre moko multilatéral topé bilatéral yango nyonso ezali fondamental yango bazali ko disposer na tango oyo plateforme moko ya malonga pour na résolution ya conseil ya sécurité ezali bongo important ko préciser que résolution oyo ezali ko senga ouverture ya ba couloir humanitaire temporaire na province ya Nord pe Sud Kivu pour na ko permettre approvisionnement ya ba bien pe ba nourriture et pas ya ba nyonso oyo bazali kuna ezala ba civil to pe ba militaire délégation ya Jean-Pierre Lacroix ezala ki composé na Bintou Keita représentant spécial ya secrétaire général des Nations Unies Bruno Le Marquis représentant spécial adjoint ya secrétaire général des Nations Unies pe le sous Nangambu ya RDC vice-premier ministre en charge intérieur pe ya sécurité Jacquemain Chabani Luko vice-premier ministre pe ministre ya défense nationale pe ya ancien combattant Guy Mwadianvita pe le sous-ministre ya affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wanye bango ba assistaki premier ministre na réunion oyo.
Président national ya Ligue de Jeunes ya IDPS Tshisekedi Amis Makutano a profité qui na séjour de travail na ekuna la Belgique pour na sensibiliser diaspora congolaise par rapport ya guerre ya agression na Est République démocratique du Congo. Nathalie Kela rappelle d'après ces détails. Na contexte où ils ont marqué na agression rwandaise na kati ya mabele na biso ya Congo, Amis Makutano, président national ya Ligue de Jeunes ya IDPS Tshisekedi, a profité qui na occasion oyo aza na séjour ya travail na Bruxelles pour na mobiliser diaspora congolaise pe ko sensibiliser bango na o etali position ya gouvernement face na crise oyo, accompagné na député fédéral Lydia Moutouibele pe André Flao, ancien ministre de la Défense ya Belgique pe ministre d'État Amis Makutano, a animé qui conférence débat oyo ezalaki ko rassembler ba congolais ebele oyo ba vanda kabongo na Belgique pe lisusu mindele. Na rencontre oyo salemaki na quartier général ya parti socialiste na Belgique et ça ko s'inscrire na cadre moko plus large ya ko sensibiliser ba congolais ya diaspora pe ko viser ya koyokisa mongongo ya République démocratique du Congo na moment où ya ba tension oyo Rwanda aza ko continuer ko sala biso. Amis Makutano na habitude o azalaka na yango apesa ki ba détail ya cause pe évolution ya agression rwandaise pe a insisté qu'il n'a pas fort oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza ko déployer a bakisa ki na kolobake aza ko sala ba effort yebele pona ko luka ko préserver intégrité territoriale ya mboka na biso pe ko garantir sécurité pa ba citoyen na ko démontrer engagement moko ferme résolu face à ba adversaire bosimbake na initiative oyo ezali kolakisa ke ata na mboka ya bapaya ba congolais bazali ini pe engagé ya ko défendre intérêt ya patrie na biso. Président Amis Makutano a salaki lisusu appel à la solidarité na ba citoyen nyonso pe ata oza na République démocratique du Congo to pe lisusu soki oza na étranger natina ke to sala face na ba défi actuel oyo avec détermination pe résilience. Dans son moussus Masengali Koyeba qui est présumé criminel bazalaki présenté jeudi 27 février n'a pas du peuple et pas il y a vice-premier ministre en charge il y a intérieur pe sécurité Mwalamboka Jacquemaine Chabani commissaire provincial il y a la police Blaise Kilimbalimba Boyeba Kenyonso et Salema qui n'a présence il y a commissaire général les commissaires divisionnaire Benjamin Alonga Boni. Plus de moins 250 arrestations Yabakuluna enregistrées na bouclage oyo ezaki organisé na de quand il y a la police ezali bongo na kan Kabila pe lufungula na cadre ya koba na opération Ndobo bosengeli koyeba ke ba présumé criminel oyo bazalaki présenté et pas ya vice premier ministre na charge ya intérieur pe sécurité maître Jacquemaine Chabani na commissaire provincial ya la police le général Blaise Kilimbalimba Nyonso et Salema qui na présence ya commissaire général le commissaire divisionnaire Benjamin Alonga Boni selon commandant ya la police ba opération oyo et kolandama pona ko dénicher bato nyonso bazali ko nyoko la population quinoise bosengeli ko simba ke commandant atalisi que basali déjà rapport ya mosala oyo babandaki ndenge basalaki organisation ya bango ekei vraiment kitoko pamba tembo kanabiso boyebi ke ezali agressé na yango tango nyonso bazali kosala ba bouclage pona kokanga ba ennemi ya mboka nyonso wana bazali kotelemela bato nyonso oyo bazali kolinga te kimia ekota na mboka dossier oyo bosengeli koyeba ke bato nyonso si e bayebi yango basali yango na ndenge na bango te ba commandant nyonso bazali instruit kutu commandant ya 14e région militaire pe azali au courant déclaration oyo ezali bongo ya commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba bosimba ke ba présumé criminel oyo ba komema bango na justice na ba procès moko ya makasi e kosale makat po na bango pe parmi bango misusu ba kozala condamné à mort.
Na couleur enseignement bosengeli koyeba ke ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba ya maternelle ba sala ki bongo visite na ba atelier ya coupe couture nyonso kaka pona kokolisa connaissance na bango la dilando héritier Mapinimba pesi mi détail. Ba élève ya maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ba kenda ki visite na ba atelier ya complexe scolaire Mama Pemba mingi penza ya coupe couture pambate ba madame na bango ba tangisa ki bango likambo eteli bato oyo bazali kolatisa biso c'est-à-dire ba couturier tombe ba couturière lokola na complexe scolaire Mama Pemba et loko ya kosamba ezalaka te ki mona meso na ba atelier moderne oyo ezwami kuna ba élève ya maternelle et l'ongol madame la bango ba kendeki sur place pour na ko palper du doigt kotala pe komona ki mona meso biloko nyonso bango batangaki bayeba na komona yango ba machine ya ndenge na ndenge batalaki pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali kotalisa ke likambo etali théorie na complexe scolaire Mama Pemba esukaka kaka na pratique nyonso elekaki vraiment kitoko ba élève nyonso ya maternelle bamonaki biloko oyo batangisaki bango na micro ya Info Lingala journal ya peuple moko ba madame alobi lelo tozaki na classe promenade totangisaki bana le métier qui nous habille yango lelo tokendaki na télé o mokonzi na biso atongela biso bana bamona totangisi bango les sortes de machines donc vraiment ba couturier bazana ba sorte de machine ebele bazana machine à surfilage machine à broderie machine à main machine à pédale, machine à sac, tout ça peut na sorte ya ba fer. Tout ça na fer à vapeur, ba ciseaux électriques, ma machine électrique oyo fonctionnera à travers ya courant. Tout ça peut la kisi bango pe lisusu ba utile oyo couturier akoki ko salela. Parce que ba couturier bazana ba utile na bango belé. Oyo to mona ki kuna ngo to lakisa ki na bana to sitela ki bango. Tout ça na mettre ruban, tout ça na ciseaux, tout ça na aiguille toza na fil pe toza bazar susu na ba tisi na bango baza kaka na sorte moko ti tisi mais baza na ba tisi na bango ebele yango to laksaki na bana pe ba mataki likolo ya machine pe ba vandi pe likolo machine ba pédaler o singana ki basala basali vraiment na pesi ba nyoso ba compagnie ki biso na pesi bango merci donc na pesi lisusu fu moi banga moyo papa Néron double bransard merci na télé oyo atongela biso parce que biso en école nous sommes zanga ke l'autre côté ce que tangisi na bana bokende na télé bana pe ba moni pe ba sali pe pratique na bango na pese merci surtout na makambo azali ko sala biso na école merci nzamba pambola ye apese encore sous ba initiation ya malamu je vous remercie ba atelier ya coupe couture ba atelier moderne ya boye okomona yango wapi soki na complexe scolaire Mama Pemba te école ya fondation Nerombungu école kaka moko ezali ko sala fierté na ville ya Kinshasa awa ba élèves bazali bien encadré bazali bien formé pratique et longona théorie nyonso ezali ko marcher ensemble merci honorable Nerombungu na ba initiative na yo bana bazali ko za formation moko ya qualité. Bongo la souka ya visite na bango na atelier ya coupe couture ya complexe scolaire Mama Pemba ba élève ya maternelle ba talisaki oyo bango ba comprenaki. Les outils de couturier sont les bouilles, les mètres à ruban, les ciseaux, les tissus, les fils. Nous avons montré beaucoup de tas de machines. La machine à main, la machine à pédale, la machine à chiffrelage, la machine à broderie, par vapeur, les ciseaux, les fils, la machine à sac. Nous venons d'étudier des métiers qui nous habillent. C'est la couture. Nous venons d'étudier ce qui nous habille. Les métiers qui nous habillent, c'est la couture. Les élèves du complexe scolaire Mama Pemba, nous sommes venus découvrir les outils du couturier et les stocks de machines. Protiva pesa potopota qualité équipée acheté aux alamukolo tomo la bino nyoso bosengeli komela yango. Ah merci! Yabouinde! Bana nyoso baza kuringa. À la prochaine! Bouzala Kwarme! Protivap est tonne la protéine et énergie! Ah papa, merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine! Bote la Bino! Vamos cancer bomba bonga! Bona bana na yo baku
bakuma rukura bana oyo folesaka bango potopoto protivap eza bapotapota te. Allez, kamata, bon appétit. Bana nyeso bayaka protivap. Ah, basisi kulia ya bango protivap babandi badansi na bango ya babebe pro tala bari yango tata kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa protivap potopoto kitoko pona babebe pro olingaka kolata basapata qualité place eza se moko na 7e rue limité epai ya Papa Griffe. Pasi na ngai eutako apio Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko, sa père d'état, mwana mboka, Basile Semopa, alias Papa Griffe, Cocobar de la Sab, asali esika pona ba congolais nyonso, baye bana kozwa mokoto ya kitoko, sandal, lipapa, ba ceinture, pe biloko ya ndenge na ndenge, nyonso ezali kosalema, epai ya mwana mboka, sa père d'état, Papa Griffe, boye, na présidence de la Sab, epai wapi ba mokoto bozali komona, ezali kosalema, euti na italite, euti bisika mosusu te, kaka awa, mwana mboka, sa père d'état, Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga ngo mutu nyonso akota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel areketaka ngo Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça le gamundele et puis le réseau mais les autres diraient mais pourquoi pas le gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebaraté na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oye na pouvoir oye kutanga na zara Papa Griffe ndenge son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo au lia batutu na fête et loko moko durable eza la chaussure eza la sandale eza la ceinture eza la sac pour eza cordonnerie na maroquinerie ata chaussure le que bolite loko la ilk oye na dimina loko le moro na dimina loko le moro ateza loko le moro na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali se moko na 7e rue limité aux na petit boulevard limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pamba te batu ya mayele pe batu ya créativité bazali tokomi na tango oyo totalisaka bino prévision météorologique bolanda pona koyeba ndenge nini journée ya samedi 1er mars ekozala.
ezwaka te info linga la journal peuple pour na peuple yango et comme na suke papi nazalaki vraiment na esengo makasi ya ko présenter les bino yango soki bo apprécier yango bo pesa merci na Nathalie Kaila Kapenda oyo azalaki na édition et pa bazalaki assister et pa ya grâce Luzolo na sima caméra tozalaki bongo na Fabrice Lundo mipe montage et sima makikaka et pa na ye journal peuple pour na peuple ezaka supervisé et pa ya héritier mapinde mbande ko botikala malam au revoir.